Merci la fondation Tia Tia. Vraiment Moussakoli, na oyo sali na ofelina oyo. Bana bana la toilette ya mabu. Tu vas nober un diesel. Bana msubabe ya toilette ya va et vient. Mais Moussakoli za na mboka Tia Tia. Wuti Kinshasa wuti Kasangulu. On peut si bana toilette. Ya bien, ya dal. Mwana mungu takamwe. Tanga muni babengaka le machin amoni vena caro akamati papa oh nini Maria. Il faut balayer à n'engue mon na bana na biso là, c'est important. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous de la semaine, qui est donc cette émission, Police de Star, une émission d'analyse et critique. Je dis un grand merci à tous nos abonnés, un grand merci à tous nos sponsors, Maman Daniela Ekombolo, Maman Liliane, Papa Gaston, prophétesse Sarah Mboyo, prophète Tia, tout sponsorisé la émission, on a fait une tébélé. Et je n'oublie pas Jeff Kalumbo depuis Israël. Je profite de l'occasion pour remercier tout le confiance dans le site Oyo. Donc je vous promets que l'année 2021, tout ça sous le cas Mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous prophète Tia. Mbala sima to laksai mino ndenge to sengaki bana wana bazwa place ko sukola bako sukola place salité bongote to sengaki na bino bana bazwa esika olala bo salaki yango to sengaki pe na bino bana bazwa ya kolia ya fin de l'année bo salaki yango pe. Encore une fois merci pour na ba soutien na bino boko sala à travers orphelinat Oyo. Donc bo tikate bo continuer toujours ya kosunga bana Oyo parce que c'est important. Et c'est tout sunga bango parce que surtout sali yango te eza mawa mingi. Moto na nzambe na pesi mbote. Mbote papa. Sango nini? Ngolo nzambe leki nyonso. 2021 bilan na yo à 2020 na 2021 okoki koloba nini? 2020 ezaki vraiment année moko ya naloba te ke pasi kaka eza ma année moko ya malamu to kumisi nzambe parce que bible bina ba circonstances nyonso to kumisa nzambe. Mais à part malade donc bilan eza normal, eza vraiment positif parce que to bandaki na nzambe puis to sukisi na nzambe moni bien ya makasi ya vie eloko ngana lobaka eloko mutu ya ozango na vie ezaka Jésus Christ de Nazareth loko apesi biso force wana ya kobanda na yane pe ko sukisa na yane yango ndeza penze eloko mutu ya oyo nazanango parce que bi bato belé na janvier 2020 bazaki na nzambe mais na décembre bazaki suna nzambe te pona ni ba consulter banganga ake komikanga ake luka mbongo na kisi ake sala makambe belé mais biso nzamba a permettre que tous aka na yango wana to lobi bilan na biso ya 2020 est vraiment positif malgré bande ko belé ba kufi nzamba bombi biso tous ba survivants bato yo bato vivre ba événement nzamba déficit biso ka pema azwande lokumu. Voilà, Moutoula Nzambe, na olinga avant to kende, mais tout moni lelo yo orphelinat wana ozonga isuko fêter na bana. Na olinga bane ko balandi to ozoma extrait nenge prophète ya ko fêter na bana puis to zonga sima. Maria.
Voilà, mesdames, messieurs, bon, Moni, Nenge, prophète, Tia, à Pasaki Baton, Naba orphelin, Naba orpheline. Merci beaucoup, prophète Tia, na acteur Pozaki. Mais tout le monde, Bana, est-ce que Maïmatali, Kotonga, toilette, problème on les a résolu? Oui, problème on les a résolu parce que déjà à partir il y a le 27, le 28, Tozaki Wana, Natala qui que na mwambongo muke tozanango, leke to memena banka akolia. To somba ki ba brique, to sombi ba brique, to juma quelques sacs à ciment, ngamo na zaki wana, to sa biso nso to zayo sa musala, to timodi mabulu, to luki zelu ku to somba ki te, donc to zui que le quoi kuneza nango kasangulu donc to zui ka zelu kana ba mapangu to kombolize to sangisi ba beti ciment, ndi ba sali bango toilette karaté mena douche. Toilette na douche. Non pense silité mais na que kende kuna le 31 parce que nga le 31 na la na bana to fêter na bango le premier na zonga ki Kinshasa ba 17h na ki okuta déjà ba koti on nga zaki na besoin ba tchapena caro bien na mur ba bongsa bien mais malgré bongo déjà ba komi au salle lango na mincho bana bazana toilette moko na douche moko o ko permettre bango ba salle la mais moko yango pe bango nyoso wana et quand tu es même na bilili au monde que toilette eza ya sika mais so tali caro salité pour eza moko donc bango nyoso ba okota wana ba commencer à ba tour ya okota donc vaut mieux à la ta mois 3 ta mois 4 et osunga penza bana. Voilà, banengo bana nitola na sous image intégralité ya image ndenge prophète ya Zulia na bana ndenge batu sakana ndenge pe ba otonga ba osa misala wana to landa et puis to se retrouver pour na kocha commentaire na suka to landa. Taba Mubimba. Ah, dedans, non, Félina, Job 6-14. Bana batoli ya taba. Baolia ndenge moko na bana na biso na ndako. Il faut bon. Bakufela baboti. Il faut balia ka ndenge moko na bana na biso na ndako. C'est important. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Prophète Tia soit béni. Prophète Tia soit béni. C'est pour cela, suite à ces actes-là des grands cœurs, moi, j'ai bon jugé. Pour toutes les fois, les enfants prieront. Bakani, c'est la bêtise. Pour moi qu'il soit béni. Merci.
Bébé, ne pleure pas, hein. C'est fini, hein. Bébé. Ah, mais tu as magique. Ça va? La mona. Papi ni bakula. Bye 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 tu. Bagi tu bagi. Enggak. Mau bisa ngomong. Merci la fondation Tia Tia. Vraiment Moussakoli, na oyo sali na ofelina oyo. Bana bana la toilette ya mabu. Tu vas nober un diesel. Bana msubabe un toilette ya va et vient. Mais Moussakoli là na mboka Tia Tia. Uti Kinshasa uti Kasangulu. On peut si bana toilette. Ya bien, ya dal. Moi na moko ta kamwe. Tanga muni babengaka le machin amoni vena caro akamati papa oyo nini abayaka na mboka ya Kasangulu ayebi karo te Mosako nzambe amola oyo osali nzambe afuta azongisa ya mingi mposa koloba ezali me bemotion nde epekisi nga na loba mingi nzambe amola. Merci au grand cœur, merci à la fondation Tia Tia. Il a promis, il a réalisé. Il a dit, il a fait. Il a parlé, il a conclu. Nous sommes très reconnaissants avec cette fondation. C'était comme de la blague. Même les enfants n'étaient pas sûrs de lui. Mais aujourd'hui, il a donné une toilette aux enfants. Il a donné le vivre et le non-vivre. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Prophète Tia Tia soit béni. Prophète Tia Tia soit béni. C'est pour cela, suite à ces actes-là des grands cœurs, moi, j'ai bon jugé. Atikalatana mira. Atikalatana mira. Toutes les fois, les enfants prieront. Bakani, c'est la petite Tia Tia. Pour moi qu'il soit béni. Merci.
akufi miso ngata kocuba nde baboma tali bato bakoka te ntongo eza kilo bonget apa tomona osimba sima biloko ebele atosala toza na orphelina job 614 bana bazolia taba baolia ndenge moko na bana na biso na ndako ifo bongo bakufela baboti ifo baliaka ndenge moko na bana na biso na ndako c'est important bana baza na église na biso tozosala mosala pourtant baoya bakuta mbala moko makambo nyonso toilette ya bana yango esi baza na toilette na bango na douche etikali ka makambo tosisamaka bango toilette na douche moko po tosaleli bana toilette na douche yango deja eza ya osila etikali kaka maka mosusu patron modibo babandi deja kokota toilette osala ye bana balongwe na libulu bakomi na toilette ya normal lokola bana na biso nyonso balongwe mpena na libulu omoni crepsage etikali batiango mwa couleur maka mosusu toilette déjà ça va maintenant siko bana na biso bakomi à l'aise nzambe apambola bino bato bosunga biso na mosala oyo tozosala papa taba mobimba
Elle se maria. Moraine. Papa, sois Moraine. Moraine. Marianne. Viens, on va voir Stéphanie. Stéphanie. Pardon? Charmant. Charmante. Bien, le nom c'est David, le roi David. Le roi David. Pour ça, moi, mon pied. David. David. Bien, le nom c'est Ketia. Elle c'est Ketia. Bien, maman. Le nom c'est Priska. Priska. Yaya, viens. Attends, je vais venir là-bas. Le nom c'est Adelard. Lui c'est Adelard. Bien. Il est comment on a né? Miranda. Simaga. Abombo ezate, bombo bokolia. Tu vas déjà zo tambola. Yeni pesa nga bombo. Oboyi. Allô? Bien? Oh. Bola, Machibe. Machibe to. Machibe. Machibe. Ah, faut pas monter. Là. Denis, ça va? Ah, Denis, la raille. Ah. Bye. J'ai un autre tambola. A eu traitement ma casse. Tambola. Tambola. Là, il ne va pas dire la fête. Aïe. C'était la image, bon ambiance, bon ndenge. Pour fait, il a passé tant qu'il tourne à orphelin. Donc, orphelin le rôle hier, malgré le long nzamba pambolier, comme il m'a nzambé, mais oyoana, bazonon ba mike, azon on a pris bango chance à encadrer bango pour lobby pe base à la bateau. Bon, comment on a eu acte oyo composé oyo pour fait, est-ce que ko souka to et ko continuer?
Non, et qu'on continue. Pourquoi? Parce que nga na loba ngo na batu, eza na osala ngo te pona na moni batu ba osala ngo. Mais na osala ngo po eza vocation. Eza vocation. Donc na osala ngo volontairement, donc naza poussé rien que par l'esprit de Dieu na sala yango. Na osukate parce que souci na ngeza soki to tongi toilette, na tongi bana on a 3 toilettes, 4 toilettes. To luki solution à maille parce que moni même poto tonga maille bana ba memi ba bidon naza si bandeko ba moni na bilili ba memi ba bidon naza ce qu'on a besoin ya forage te parce que place wana ezé pas na bango te to somba te naza besoin to sala ba mabulu ya maille mais en attendant so to si besoin na bango na koluka moyen que na Kinshasa na zwa place ce qui na zwa place na kaboli bana ndamba tikali kuna na papa wana biso to récupérer ata moi 40 ata moi 50 to zana bango koto na Kinshasa et ba wa Kinshasa to luka moyen to salela bango moi dispensaire moi école moi bilanga donc ekozala vraiment très bien souci na 2021 au prière na ngeza avant même to koma na fin en février toujours place moko awa na Kinshasa donc ce qui lelo nzambe apesinga mbongo na maboko na kemba mo ozwa place et loka liboso venanga na saki pa nzambe yangwana monde tozana to ces mission c'est comme mutu moko ya obi prophète ya zo ata 3000 4000 dollars na kemba mo zo place pour na bana directement na bongisi ngo na zui ba na garantie ya ndako pour na garantie ya ndako parce que naza besoin toujours le pango momba biso moko ata moi 4 chambres ici ko ba kozala bien oke mutu ako uta wapi mba mo akomi parce que kasangulu eza no musika et puis za province eza mboka bana ba fana na mboka na ba bana Kinshasa eza ka différent to fingi bato mboka te mais du moins différence c'est ça moni kuneza musika 2 heures du temps na nzela ezolia sous fatigue mais pona nini na nimenga moka na ki olala na bana parce que na ndo solo la nande komoko na ebisi ko pesa mbongo et pas ya mukolo orphelina eza bien mais du moins to yebite nini osela ngo na si omoni ngamo na ke na sombi ntaba ya mubimba to bomeli bana ntaba ya mubimba so tali image bana ko bakamo ntaba ya mubimba na ndenge balambi yango na misu nanga oyo ezate ke balongola ntaba bazwi mupanzi batindi pa noko te nyonso bana balambi yango balie yango na misu nanga bilamba mwa mke na memelaki bango balati bilamba na bango abonane to sakani na bango et puis na mesani dana bango na comme on dirait bana nanga donc ce que na omema bango donc c'est ça yango no moni ke ngamoko na olinga na sala bongo to kangami plus na orphelinat parce que to moni que quand même kuna bazana mwa orphelin en solo yango tozo sunga mais souci ya makasi eza tozwa quelque bana to mema bango na Kinshasa tozwila bango place et vous peut-être na makasi na ngate parce que makambo ezo sala maani zanga morote eza na bandeko bazolanda biso moi $100 moi $200 moi nini ekope ndenge moko pe mutu akosimba ma opesi mbonga garantie to kozwa place to bandi musala mutu mo pa opamba mabia lokwa prophète ya sali toilette na douche ngape na bakisa ata moi 2 toilettes parce que tozana besoin moi ya 4 toilettes pour na bana wana pour baza kimi tozana besoin moi to sala mabulu ya mai tozana besoin ya traitement ya bana wana ekozala penza malamu mais namoni système ya rotinaka code parce que l'autre fois c'est une agence na umeli bona boye mais tokoyi kocha numéro ya compte bancaire on a oté comme ça mutu nyonso alingi a virer le mbongo ici la facilité parce que Airtel Money paye comme la poto hein à partir Airtel Money quand la poto directement au lieu qu'une agence pas ba transférer le mbongo moi exemple moyen ya facilité pour na ko kende rapide oui Airtel Money nanga ezali plus 243 97 15 602 97 15 602 wana Airtel Money nanga déjà ba numéro nanga ya compte na opesa yo numéro ya compte yango wana ozomona batie wana ezoleka wana soko virer mbongo ekokoma et puis omona ba image omoni image eza na bandeko ba soutenir biso na fin de l'année eza même na bato mususu papa moko atindaki $50 le 31 décembre maman mususu atindi $50 Nathalie Nobi soki tant aussi si prière Nobi ya papa wana kutu notre yeux ngote eza tisco na agence parce que le 31 décembre na tango atindaki ba 16h ezaki derrière okanga mais to zuika ba mbongo to dans ngo ka ba pesa biso ba action de grâce na culte to ke nango na bana to ke olala to fete na bana ko la les ateto ndingeka to ke olala mais du moins to linga to lala wana po biso moto surveiller bana ba olia na tongo biloko biso moto sombi ntaba biso moto sombi makala biso moto sombi fufu biso moto sombi baji na bandaki bango na mapa na tongo ba monde ba omelati ngamoko na surveiller mukolo na makamu nyonso parce que souci ezake bano bazana ba orphelinat ba koma ko vivre ndenge moko na bana na biso to na bango na bandako.
ce que prophète apparemment moi injustice moi ezali pourquoi parce que bino boté les gars orphelinat parce que orphelinat basé belé ou basa peine besoin de soutien pour un peu ko tambola na ba orphelinat mususu pe ko sunga bango sur ezali naza sur oko la kisa bandeko bazolanda biso image ya orphelinat to kenena kimwenza pona libengi wana ozomona libulu érosion munene pembeni ya bana papa wana auto benga nga lobi bi prophète botiki biso no bi na moni réaction batuté biso moto zoluka na ndenge na biso to ke na ba sac to tchano na libengi wana mais du moins bana wana bazana besoin ba longwa place wana naza sur soko sunga opesi biso image wana bana oyo bazana besoin ya lisungi na biso mwana azomela mai mbale belé na journée azana problème à cœur tisiko na azui traitement te la place bana baolala na kati ya libulu na libengi totambola ki tokendaki mutu kezo kufa na nzela ba chauffage mais tolobi tokoma tokomi topesi bango tokoka kopesa parce que tokende na volonté na biso te kande bandeko baolanda biso mama na biso moko na poto atindaki $200 ay papa boko opesa na orphelinat ya Kasangulu te mais bokende ngo na orphelinat moko na Kimwenza boye tokei to bundani ti to na Kimwenza te na Ipen to moni pano to kei to komiti na orphelinat to kutaki ete to bandozo image bana nde baobi na babale mais loko etungisaki biso eza libulu o eza wana ekoboma bana libulu wana ekoboma bana to koyoka mokomisuso érosion moko ekoyi kuna bana ba orphelin ba dindi na kati ya libulu soki to sungi te biso to lana banda kwa bien na bana biso mais tala ba orphelin sika ba olala musala na ngeza ka orphelinat Kasangulu te naza na contrat mona bango te mais musala na ngai ezali ko soutenir bana bitike kaka orphelinat te parce que mon etiki ataza na balabala wa phaseur ngana okende na juillet s'il faudra faire dans l'église d'enfants d'Isaïe yango souci eza que tout ça la centre na biso moi je zali centre na awa na bien na cité awa et repermettre biso toujours parce que ali bengeza te ah maïza courenza toko ça la centre de santé kana kati wana basali bango école moko boye to zui to engager batu bazo traiter bana bazo tanga batu formation bazo formation maintenant to za penza na ba moyen wana te net orphelinat ya Kimwenza oyo eza na danger mwana oyo ya mukie azana problème à cœur mai amelara soki 12 fois amelara soki 10 litres par jour ko soupe après 10 minutes libengi yango wana ye pembeni omoni papa oyo orphelinat na ye umeli mais lisungi ezata lobby que ezata que gouvernement ezokipé te ezana batu oyo ba okende na gouvernement ba esi bango tala orphelinat eza boye mais ce que gouvernement ninge financier mbongo omona bango ba ye pa papa wana so ba pesi biso ba pesi $1000 bino borozwa 40% biso tozu 60% et comme makamba ba pourcentage omoni le réseau boma yango wana mais koto bana ba okufa abi mama moko bo asola kana mama Olive soki secrétaire soki penani aibsenga bo abi muntu moka ya ba bureau asola kina mama Olive aibisi bango ke ba roya banda bakenda ba ya te mais ya yoka ke kuna mbongo ebima mais komate omoni ba biloko yango yango wana biso to obundana na ndenge na biso to sunga esika to suka to suki mais du moins to suka te poto wana nzambe et puis tozana batu o bazolanda biso bazana na motema ya bonzambe ya kosunga. Voilà, Balandi Nabandi, toi été déjà dit, pour comprendre Nengue prophète Yalobi et Sengeli to salamo geste naba o bazui. Ce qui nous a pambolio banza pe naba orphelin parce que na le roi prophète na roka pasi wana pourquoi parce que na pe orphelin. Ba parents ba kenda moi noki to tikala pe na kolipe na moi difficulté moi pasi donc na pandi vinga moko lelo nazao nazali. On a ebi pasi ya kozala orphelin. Pasi ya kozang elo na tongo ya kolia pasi ya donc nyonso wana na yebi ndenge salaka parce que je fais partie dans appel orphelin yango prophète ya pe akocha aolinga bana wana bazama la mingi surtout bana ba ko bela wana esengeli to sunga bango bazwa traitement na moi lombango surtout au par exemple pour ma cœur wana surtout pour ma cœur on a problème o ya le bois ko wana eko boma bana esengeli to ça moi nani prophète malobasuka parce que na bandi émission mi na ba 40 minutes na o to ko sa ba image parola suka ya nini est-ce que bongisi visite mususu après o to sali. Non, après oyo visite ezali que photo ki otala o ali bengi wana. Moi na ona o azana maladie à cœur, il faut to memaye na hôpital. To memaye na hôpital, batali ba examiner na cinquantenaire batali qu'est-ce qui ne va pas. Et puis li bengi to bongi sango te pour moyen kokoka te. Wana esenga ba milliards.
esenga tozwa bana wana tolongoli bango tolukeli bango place ba esi biso na baki mwenza wana place à bien avec $350 $200 250 300 tozula bango place à bien ya munene ata ya 4 chambres 3 chambres parce que kuna banda ko ya nango cherté na ipen wana surtout tozuli bango lopango momba bango moko ata ya 300 to pesi garantie à 10 mois parce que ba garantie ba osenga ba 10 mois $3000 to bongisi yango parce que kuna lopango momba to kuta déjà toilette et kozala bien moi no to memie na hôpital et puis kuna na Kasangulu to saleli bango ka toilette moko na si bu monde déjà ndenge ka na jour monton ka babi bokota nanu e baby et bon so to tiki yango 1 mois et commandeni donc faut ezala ta mois 3 pour ezala bien ndeko amoni ke nzamba simbi mutema na ye abinga na okotongela bano ata mois toilette moko tokozwango tokotonga okomona ba image ndengo monyo ngana okotinda saki ya loso tokozwango ngana ozwa charge ya mwana opa ke hôpital tokozwa atolobi ke ngana ozwanga moko te mais na pesi contribution na nga ya ndambo tokozwa yango parce que tozana besoin semaine o tozali avant ici là to mema mwana na hôpital parce que banda toke kuna na ofenane toke da 2 semaines na na jui traitement te libengi wana yango wana ezopusana toyebite tozola mukana ba janvier ba mvule no kaka trop toyebite nini au salama et puis kuna na Kasangulu to moni toilette mais photo bakisa ba toilette nyonso zo senga biso moyen so tozala ngo na maboko to kosala yango bino bato bozana na mitema ya kosunga to continuer kosunga Jésus Christ de Nazareth azanga te ko pambola biso toza orphelin peut-être yo orphelin te menga na orphelin elingelo bateke po sunga bana bitike fozala kaka mwana etike te yo poko za na ba parents mais otika te bandeko no ba souffrir et ezo ki pa été mo pagano mo Christ musulman to chrétien ezo ki pété mutu nyonso za mutu na bo moyi to kosunga bano tika nzamba pambola biso yo kosunga numéro ya prophète yango wana numéro wana ozomona ya Airtel wana eza Airtel mani pe numéro na nga ya compte ya Kiti Bank yango wana okosala transfert na yo tokozwa yango et puis tokokende ko tika mbongo so moni pe kokosala transfert te numéro na nga yango wana obengi tokosolola tokosambela tika nzamba pambola biso. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. En fait, il y a un numéro, ils allaient nous passer là, numéro, hein? Numéro Nangai, il y a téléphone Nangai Zali plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 yango waneza na écran na wana okobenga prophète ya okosolana prophète ya Nzambe aozanga te ko pambola oyo Airtel yango nde Airtel mani tika Nzamba pambola biso. Voilà, mesdames, messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Un grand merci à vous, Nandenge Ozaki Kolanda. Merci beaucoup à nos sponsors, maman Daniela Ekombolo, maman Liliane, papa Gaston. Je pense aussi aux enfants de maman Liliane et papa Gaston, hein, Florana et puis Dorcas. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi. Je salue mes 5 enfants. Votre papa vous aime beaucoup, hein? Donc Junior Moutamba, Megan Moutamba, Meroncia Moukadi, Yanda Moukadi, Maeva, Mujinga. Voilà, je vous aime beaucoup. Mesdames, messieurs, je profite de cette occasion pour vous souhaiter le vœu le meilleur. Hein. Donc, année l'amour, année moko ya bénédiction, surtout ça là, tout ça là, tout ça là en 2020. Voilà. Merci beaucoup à Denis Moustapha pour cette belle réalisation. Mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye.